Shalom, 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 libota na nzambe. Shalom, shalom, nzambe apambola biso nyonso tozwami na pokwa na lelo. Kola mona biso. Kola apambola biso. Apambola yo, apambola pe libota na yo. Oui, ya solo programme na biso ebandi. O wapi tokobanda toujours na prière nde na lobaka. Esiko ozali obondela, nga pe nazo bondela po na yo. Seigneur, topesi yo merci oza nzambe topamboli yo pona pokwa lelo totiki tango o na maboko na yo monimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu. Puissance nyonso ennemi ezala mosika na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzama pambolo partager message. Kola mona yo lisusu Kolo apambo alibota. Bien aimé, toza na kati ya programme na biso otolinga mingi ya Jésus-Christ notre médecin. Nzambe vraiment pambola bandeko aussi bakoti, pe bandeko na bakoti te. Toye bako partager message pona bandeko na biso pe ba rejoindre biso na message ya lelo. Lelo vraiment na ye na thème moko. Ndenge toko yoka ngo ndenge toko partager na lingi vraiment to solola na lingi vraiment to yeba volonté ya nzambe na lingi vraiment to yeba ndenge nini nzambe alingi asala kati na biso na lingi vraiment esprit na yo présence na yo ezala vraiment oyo kamalamu parce que tango oyo eza tango ekomi tango moko ya mabe me biso bana nzambe tozala toujours pai na nzambe nde tokolonga. Na na tema lelo ezali o baba situation toza nango mikolo ezali coronavirus. Donc thème ka na nango ngo eloko na partager lelo yango. Coronavirus. Épidémie o ezoboma batu, épidémie o epesi batu ba trouble na mutu. Donc ngana ye, ngana yo to solola pona thème oyo. To solola pona coronavirus oyo yango na tiango thème pona na lingi toyeba koma tokoki kosala biso bana na nzambe na situation oyo ekomeli na mukili. Bien aimé toko solola toko partager nde na uti oloba wana eza bien pona lokumu na nzambe. Ok, nango vraiment malembe pona toyoka bien. Lelo mingi tozo mitungisama. Tozo mitungisama pona situation ya maladie oyo ezozwa bato, virus oyo, coronavirus oyo. Mingi tozo komitungisama. Bato mingi bazwi maladie oyo, bato mingi pe bazoko banga. Koma bakoki kosala. Mingi baza affecté. Na situation oyo ndenge ezoleka partout na ba information oyo tozoko yoka na moment oyo biso tozoko yoka na ba radio tozoko yoka na ba information ndenge bazoko loba mingi bazoko mitungisa makasi bato bakomi ko se poser ba question pona situation ya coronavirus toko sala ndenge nini na moment oyo. Comment réagir? Comment être assuré? Comment tokolonga situation oyo? Comment tokobika? Comment tokosala? Bato bakomi komitungisama vraiment ebele pona situation oyo. Bien aimé, ozana programme ya Jésus-Christ notre médecin oyo tolobelaka pona Yesu oyo makambo asalaka. Voilà pourquoi tozwi pe oyo loko eza moko ya ba maladie épidémie ekoti toko partager ngo pona bana nzambe toyeba solution na biso soki ke utepa wapi. Bien aimé kati na nkolo nde na lobi bato bakomi komitungisama ebele. Ba président bazomitungisama, ba roi bato nyonso bazomitungisama pona ka oyo ekomi. Nouvelle oyo ekomi année oyo bien aimé eza nouvelle moko eye ya makelele makasi
eza nouvelle moko eye ya ba problème ya makasi nouvelle moko ezopesa bato malamu te esala bato malamu te mais nouvelle oyo eye année oyo toyebaka ke année oyo ezoya mpe toyoka toujours makelele tokoyoka toujours ba nouvelle mosusu nde nalobaka nga mosali na nzambe soki apesi nga message na bimaka comme prophétesse na nzambe mosali na nzambe soki alobi na ngai eloko moko naya kopartage mpo na pepe na ye na bimaka nayaka toujours mpo na yo omona loboko na nzambe. Bien aimé, ndenge nauti koloba nouvelle oyo eye année oyo eye na makelele ebele eye na façon na yango mais année prochaine mpe toyebake tokozwa mpe banouvelle mosusu na bamakambo mpe nango mpe na bamakambo mpe ebele na baka mpe ebele na bamakelele mpe ebele peut-être banouvelle mosusu ekesepesa biso te tala neti année oyo nouvelle oyo tozwi ya virus oyo coronavirus ezosala bato bien te na matoi bato bazosepela te donc elingi koloba année oyo tozwi message oyo tozwi nouvelle oyo tozoleka na basituation oyo année prochaine mpe oyo tokolekana toyebi te tokoki koleka mpe na basituation mosusu koleka tokoki koleka mpe na basituation mosusu ya se na yango tokoki koleka tokokutana toujours na makambo sikoyo yo na nga komi mwana na nzambe esengeli tosala nini komi mwana na nzambe yo na nga esengeli tosala nini mais kati na bible nzambe azotalisa biso yango eloko tokopartage lelo nzambe azotalisa biso yo na ngai na ba situation o na baka o bato bazokufa bato bazolela yo na nga tozala troublé te yo na nga tozala troublé te bien aimé toza na mukanda na Jean chapitre 14 verset 1 wapi bible ezotalisa biso que votre cœur ne se trouble point tondimela nzambe tondimela pe Yesu yo na ngai tozala troublé te tondimela nzambe tondimela pe Yesu tozala na elike epai na Yesu Yesu azoloba awa Yesu azoloba ke mitema na biso ezala troublé te mais biso tondimela ye totia confiance epai na ye soki totie confiance na biso epai na nzambe tokomona loboko na nzambe soki totie confiance na biso epai na nzambe tokobima na kati na basituation oyo yango wana Yesu azoyebisa badisciple azoloba na kati na Biblia ekomami ke Yesu alobi tozala troublé te omona kati na verset oyo même soki na Jean chapitre 14 verset 27 omona ke Yesu a répété ngo deux fois azotalisa ke tokoki kozala troublé te parce que ye kopesa biso kimia oyo mokili kokopesa te. Voilà pourquoi Yesu a dit que tozala troublé te na ba situation oyo ezoleka kati na biso pe am na biso ezala troublé te ezala pe na kolela lela te. Bien aimé lelo bato bakomi troublé na ba situation oyo na ma maladie na ba situation baka oyo komeli bato. Bato bazolela ndenge na ota oloba na ba roi bazomitungisama ba riche bazomitungisama bakomi troublé ba président bakomi troublé monde komi troublé mais yo na ngai mwana na nzambe mpona maladie o coronavirus mpona oyo épidémie oyo nzamba lobi na yebisa yo kozala troublé te tia confiance epai na nzambe Yesu azoba ke to tia confiance epai na nzambe to tia pe confiance epai na ye donc to croire na ye to croire pe na nzambe eliko ba to kende ko kimela nde epai na ye parce que ye mutu aza na solution ya kopesa biso na kati na ba situation ya boye ye mutu aza na solution ya kotia na bandako na biso ya kopesa solution na ba santé na biso ya kopesa solution na tango oyo ndenge ekomi Jésus mutu na solution tala ndenge ba président bakomi troublé bekol ezokangama bekol bazokanga ba frontière ba pays otoloki o balobaki ke biso na bino tokozala toza ba ni système ya Union européenne tokozala frontière ekozala te mais bien aimé to solola
guerre était. Guerre était. Ennemi moko te akoti kuna po bundisa pays mususu. Mais ba frontière ezokangama déjà. Ok, ba yokana ki basala ki ba alliance na bango ke ndenge za boye soki guerre bato ba ko menacer bino biso to kokota. Soki problème yeli biso to kokota, mais problème moko ekoteli bango. Ennemi akoteli bango, eza ennemi ya nzoto boye te. Eza ennemi moko ya virus. Oye koti na ba pays mususu. Et si place na kati ya ba pays mususu. Alors ba pays mususu ezaka na kati ya Union européenne et lobinini frontière tokangi. Ok ba sala ki alliance ke ba kozala toujours ensemble pe ba kosungana. Mais siko maladie wana nena lobaka ennemi aye na système ya coronavirus aye akoti na kati ya pays ya baninga na kokota wana. Donc ennemi ya nzoto te mais ennemi ya virus akoti bakangi frontière bango moko. Parce que ennemi oyo pour na ba maladie nyonso eza ennemi parce que eza ami na biso te koza ami na ngote. Yango moni Jésus Christ notre médecin ezalaka. Ennemi moko azokota sans passeport. Donc ye akota kaneka ka partout. Azokota sans passeport donc azoleka ba frontière. Bien aimé. Batu bakangi na bango ba frontière nde bakokai kosala bakangi ba frontière guerre te mais bakangi ba frontière mais batu bakokanga na bango ba frontière nde bakanisi kosala pona maladie wana bakokanga ba frontière mais mutu kaka za na solution ya maladie oyo mutu akoko pesa kimia na monde oyo c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eza kaka Jésus-Christ de Nazareth mutu mususu te. Yango somona ke Yesu ayebisi ba disciple ke bozala troublé te na ba situation o bokutana nango. Bozala troublé te na ba situation o boza nango parce que ngai soki botie confiance epai nanga, botie like epai nanga, bokomona makambo nga na kosala. Donc to tia confiance na biso epai na Nzambe bien-aimé. Ça m'a pas mbolo yo mutokoti yo mutozo partager message, que Dieu te bénisse. To tia confiance na biso epai na Nzambe. Pour le système ya maladie oyo ezoko boma batu. Yesu alobi to tia confiance to croire na ye, to ndimela ye donc azolinga kondima na biso ezale pai na ye. Apui na biso ezala ye. Assurance na biso ezala ye. Confiance na biso ezala ye. Tala trouble ninge koti peut-être yo peso zo mitungusama pona ka o na moni bato bazo somba biloko bazoko sukola maboko tango nyonso o eza malamu tozoko tia ba manini pona kosukola na savon l'air nyonso bien aimé mutabatela keza Nzambe soki Nzamba bateli te mutakoko batela te yango na ye awa na poko lelo nzati ndinga lisusu pona koyebisa yo. Lelo toko bondela nga na yo pona système nyonso diabolique oya maladie oya virus oyo coronavirus oyo toko chasser yango na ba vie na biso toko chasser yango ezala musika na biso na kombo na Yesu. Yesu mutaza solution. Bato bazoluka solution mais na yako yebiso Yesu mutaza solution pour kopesa na batan otokomi. Eza tango moko ya malamu te. Ezo pesa batu na koti magasin na kende kina somba loko soki mibale mulongo ya façon wana batu bazo somba biloko. Tala nde mukile komi bamboka mususu komi calme. Bien aimé, c'est le moment ya biso to luka Nzambe biso ba santu. To bondele pai na Nzambe Nzamba sala grâce. Nzamba pesa mayele pai na batu oyo. Bazoko luka baluzaka mayela ko luka vaccin kisi po ete batu babikisama. Ok mutakoko sala ngweza kaka Nzambe. Nzambe alingi to tia confiance na biso epai na ye. Yesu azoloba ke votre cœur mitema na biso ezala troublé. Parce que trouble quotidien na zoloba. Mais alingi ke to croire na Nzambe, to croire pe na ye. Bien monsieur to croire na Jésus, to croire na Nzambe, to komona loboko na Nzambe.
akotika biso te parce que atikaka bana na ye te. Soki tobondeli tomona loboko na Nzambe. Bien aimé, rappelez-moi muke, c'est-moi muke. Tala na kati na Biblia. Ba disciple bazaki na barque. Mu pepepe yaki po boma bango, Jésus azaki na bango azaki akolala. Mu pepe yaki wana ye ko menacer bango. Mais Yesu atika ki bango te. Tango babelela ki Jésus, Jésus atika ki bango te. Abikisa ki bango, abandonna ki bango te. Abikisa ki bango, atika ki te bakufa, abikisa ki bango. Pona nini? Te Yesu asala ngo kati na biso. Bien aimé kati na nkolo, tala malamu. Pierre likolo na mai. Tango alingi abanda kodinda. Abeleli pe na Yesu. Na kati na kufa. Yesu atika ki ete. Yesu ayaki kosimba ye. Atika ki ete adinda. Ayaki kobimise place wana. Place ya danger. Place ya kokai kokufa. Bien mais soki Yesu asala ki yango. Epai na Pierre. Epai na ba disciple tango babelela ki ye. Pona nina sala ngo kati na biso te na ba situation oyo toza nango. Tokanisa. Makambo asala ya malamu. Aza capable pe akosala ngo epai na biso. To se rappeler na Bible. Webi eloko nini ezobebisa biso. Eloko ezosala ke to mona ba pasi. Ba difficulté. Makambo ebele to mona loboko Nzambe te. Eza doute na incrédulité. Yango zo mona ke Jésus ye moko tanga ke bikisa Pierre ayebise po nino douter. Na pokwa lelo na lingi te douter. Na lingi na yebisa oke okokufa te na maladie oyo. Okokufa te na virus oyo kezwa yo te et kezwa bana na yo te na kombo na Yesu. Parce que na eko déclarer lokola prophétesse dans Nzambe, lokola servante dans Nzambe, na eko déclarer liboso na bandeko nyonso bazolanda. Virus oyo, coronavirus oyo, tozo neutraliser yo na kombo na Yesu. Tozo siso makasi au nom de Jésus. Ekozwa ote, ekozwa pe bana na ote. Pe ba osi bazu yango Nzambe loboko na ekita, ekende kuna pona kokangola bango. Akombo na Yesu. Bien aimé, so tobeleli Yesu na biso akosala. Alobi to zala troublé te. Mais to tia confiance pa na ye. To croire na ye que aza capable akosala quelque chose. To zala assuré pa na Nzambe que akosala. Tozala vraiment assuré na fidélité na ye. Ye aza pouille na biso, aza assurance na biso. To tia elike pai na ye ke na ka o to komi nango Nzamba kosala. Mais to longola doute. Soki Pierre abikaki na kati na mai tanga belela ki Jésus, yo pe ko bikisama, yo pe vie ko changer, yo pe Nzamba ko consoler, yo pe Nzamba ko délivrer, yo pe Nzamba ko bikisa na situation o tozoko leka na yango. Soit ozo le canon, peut-être ozo landango za déjà nango, oza bakangio déjà na symptôme nango, ozo sentir eloko moka malamu te, mais nazo yebiso na poko na lelo Nzamba zo ko bikisa ona kombo na Yesu. Ko banga eloko moko te parce que oza liboso na Nzambe, Nzamba ko tika biso te to continuer na ba épreuve makasi boye na ba situation ya makasi boye. Non, Nzambe azo préparer toujours nzela moko pona biso. Donc toko kufa te, toko zwa maladi wana te parce que Nzamba za toujours na nzela moko ya malamu azo préparer pour na biso. Lelo batu mingi bakomi na kobanga. Batu mingi bakomi penza écrasé na kobanga. Bakomi na insécurité. Bazomona ke défi moko etelemeli biso na mutu azokoka kolongola ngo te. Poso hôtel ba président bazokoloba. Bosuka maboko bobima te batu bazobanga. Soko tali mukili, ndenge zokoloba, batu bazobanga, menga na lingi na yebisa yo, kubanga eloko moko te parce que Jésus-Christ aza na solution ya nyonso. Jésus-Christ aza capable ya kosala oyo obanda okanisa te. Jésus-Christ aza capable ya kobikisa biso. Jésus-Christ aza capable ya kopesa kis na situation oyo. Yango moni na pokwa na lelo bien aimé naza awa pona kotalisa yo ke Nzambe atiki yo te, Nzamba aza na biso yo na bina yeto solola parce que Nzamba aza malamu. Nzamba pambola yo oyo koti vraiment que Dieu te bénisse lola efuta yo e mona yo.
Nzambe akotika biso te. Bien-aimé na mukanda na Psaume 91:7. Bible ezotalisa biso 1000 bakoki kokweya na kote boye. Na kote na yo ozoko tembo na nzela 1000 bakwei nde tozomona même na Chine wana. Omona koto bakwei bato musu bazotambola na bango. 1000 bakoki kokweya, 10 000 bakoki kokweya na droite na yo. Mais yo, tu ne seras pas atteint. Okokweisama te. Okozwa maladie wana te. Okosuka te. Nzambe na mukanda na Nzambe kati na Psaume bakomi bongo. Atozomona na kote na yo. Na mboka oza bato bazokufa. Na kote na yo pays o eza pembeni ya mboka na yo bato bazokufa. Omoni na droite na yo ozotambola oyoki ba voisin ba camarade bazokufa. Bazwi coronavirus oyo bazokokende. Ozomona na ba télévision nde bato bazokende. Mais yo okozwa ngo te na kombo na Yesu. Ekosimba yo te na kombo na Yesu. Voilà pourquoi ben Nzambe wana za malamu tellement Bible a préparé biso a lobeli biso makama malamu a lobi ata 1000 bakoyi koto ata 10 000 bakoyi na droite na yo yo okozwa yango te yo okokoya te lokola bato mosusu. Pourquoi yo kokoya te bien-aimé? Parce que Nzambe azana yo. Parce que Nzambe azana yo. Bible ezotelisa biso na Matthieu chapitre 28 verset 20. Jésus azokoloba Yesu azoloba, je suis là tous les jours avec nous. Donc, Yesu aza tous les jours avec nous. Aza jusqu'à la fin du monde. Donc, Yesu aza tous les jours na biso. Akotika bisote. Voilà pourquoi dans ce kolobake, na côté o ata batu bakwei, na côté droite na ope 10 000 bakwei, na côté mususu wana 1000 bakwei. Biso tokokoya te parce que na côté bango bazokoya na biso côté na biso Yesu azana biso. Alobi que tous les jours azana biso. Bien mais na ko fortifier mtozo banga tan otokomi na lingi na biso que Yesu azana yo. Yesu aza côté na yo. Yesu aza côté na biso. Voilà pourquoi moi to koya ezate. Moi okoya ezate okokoya samate na se na maladie oyo. Okokoya samate na se na virus oyo. Na kombo na Yesu. Alobi akoza na biso tous les jours. Aza toujours na côté na biso, akotika biso te, akozala toujours pembe na biso tous les jours. Ti na fin ya mokili oyo. Tous les jours, akoza na biso. Bien aimé, totia confiance epai na Nzambe, tokomona loboko na Nzambe. Totalela Nzambe, tokomona loboko na Nzambe. Na yebi ke situation oyo, ezobangisa bato bele. Nayebi ke situation o batu mingi bazoko mitungisama. Batu mingi bakomi troublé na zolo ba président ba roi. Donc batu bazoye basote basa ndenge nini. Bekole ezo kangama. Ba place bele zo kangama. Batu mingi bazolinga suko ya misala te, ba vanda bonda bandaku. Mukile komi vraiment calme, peu troublé batu bazo kanisa. Mais yo nanga Nzamba lobi tozala troublé te. Mutema na biso emitungisama te parce que Jésus-Christ aza na solution. Bien-aimé na poko leo na ina ebisa yo. Pe Yesu alingi oyo kake aza na solution. Akotika yo te pe akotika biso te. Malgré ba situation oyo ezoleka na mboka, malgré ba situation ezoleka na monde, mais totia confiance pa na Nzambe. Tondimia ke Nzambe ntaza capable akobikisa. Nzambe mutaza capable ya kopesa solution. Muto mosusu te kaka Nzambe waza capable ya kotia kimia na monde oyo. Yango moni na zute mwana coronavirus. Na lingi to lobelango, na lingi pe to neutraliser encore biso basantu. Eke Nzambe ayokaka kuya na biso, asala biso ngolu wana. Asa Nzambe bien-aimé azakati na biso. To tia confiance na biso epai na ye. Lelo bato bazoluka secours. Ndenge nazoloba toujours. Bato bazoluka le secours eke uta wapi. Tokozwa kisi wapi. Pona kosisa na virus oyo. Tokosuka ndenge ni bato bazoluka le secours eke uta wapi. Bato bazoluka, bakonzi bazoluka nani oyo akoki ko bimisela biso
kisi vaccin bazoluka secours. Mais kati na Bible ce total na Psaume 121 Bible zote esabiso mutu moko o babengi roi David. Ye azaki pe na ba mapinga, azaki na ba soda, azaki pe na armée na ye. Mais il y avait des situations où il faut comprendre qu'il faut kaka nzambe. Roi David abane pe ko luka secours na ye soki ke uta wapi. Lokwa nde mukile zo luka lelo. Secours ke uta, le secours. Roi David pa banda ko lukango. Mais tant abane ko lukango, azwaki pe révélation. Alobi pona kozwa secours na ngai. Pona nzamba asala. Bible lobi, Roi David alobi, je lève mes yeux. Na tomboli misu na nga likolo. Le secours na nga et que ute pa ina nzambe. Bien aimé ngai na yo soki to tomboli misu likolo. Le secours na biso ya monde oyo et que ute pa ina nzambe. Nzamba ko kitisa ko pesa solution. Oui, Roi David a qui ko comprendre que azaki na armée mais que simbati. Et ça te ke bato bazana coronavirus bo ke la daba ona ba minduki e simbati. Faut tombola misu likolo, faut ko bondele pa ina nzambe. Nzambe tozo luka secours na yo. Yaka Seigneur, yako bikisa biso. Yango moni roi David malgré ki roi na ye, azaki ne mokonzi. Azaki pe na armée, mais ki komona ke ba situation oyo esenga fona tombola misu likolo na luka nzambe. C'était le moment où il y a kobondela. Bien-aimé, est-ce que vous mona te bien-aimé? Ba bien-aimé na nga na lingaka mingi. Nzambo abimisinga susu na poko lelo pona kopesa message. Est-ce que vous mona te? C'est le moment ya yoko tele makobondela. C'est le moment ya yoko lukasko nzambe wana. C'est le moment ya yoko zwa vino sérieux ko yeba nini nzamba lingi. C'est le moment ya yoko bongola motema. Tango somona babiloko nyonso, tala mutu lokola roi. Mais aye komona ke bitumba o naza nango ka o naza nango pe situation naza nango ezo senga nango minduki te. Ezo senga azaki pe na armée na ye. Awa tozomona ba continuer so baza pe na ba armée na bango. Poni ba bimisa ba soda na bango te bo bana ko beta virus wana coronavirus bo betongo minduki ekosimba te. Roi David pe aki ko comprendre. Aye komona ke te il faut na tombola misu likolo. Nzambe mutabatelaka. Nzambe mutakobikisa ngai. Nzambe mutapesa solution. Ezaki moment moko oyo atanga tomboli misu likolo alobi le secours na ngai eko ute pa ina nzambe. Nzambe o asalaki likolo na se. Alobi na tomboli misu na ngai likolo. Pona koluka lobiko. Le secours na nga eko ute pa ina nzambe. O asalaki likolo na se. Bien aimé, c'est le secours ya mokili oyo eko uta kake pa ina nzambe. Solution ya ba situation otozo mene lelo eko ute pa ina nzambe. Soki to tomboli misu likolo. Alors le roi David tanga tombola ki misu likolo azwa ki solution. Donc aki ko comprendre vraiment que ezaki moment ya eko tombola misu likolo. Bien aimé na eko ebiso na pokwa na lelo. C'est le moment ya biso nga na otobondela. Biso ba santu nzamba koyoka biso. C'est le moment biso ba elide die to bondela. Nzamba koyoka biso. C'est le moment à kotika distraction. C'est le moment à kokota na profondeur à prière. To tombola misu likolo. Ko tombola misu likolo ezali ko bondela. Aki ko comprendre que tant eza mabe. C'est le moment ya ngai na bondela. Na tombola misu likolo pa na nzambe. O asala lola. O asala pe mukili oyo. O asala likolo. O asala se awa. Eza nzambe. Nzambe ne mutasala mukili oyo. Ye mutazana capacité ya nyonso. Ye mutazana solution ya nyonso na maboko na ye. Soko biso to bondeli to lobi nzambe sala biso ngolu akosala ngolu wana. Voilà pourquoi c'est le moment bien aimé ya yo nde nazoba ko bondela pona délivrance na yo. C'est le moment ya to bondela pona solution ya situation oyo. C'est le moment to bondela pona changement ya temps oyo to komi na temps moko ya pasi. Batu bakomi mawa, batu bali kopesa baninga suba mbote te. Tuzo comprendre te que za moment moko vraiment il faut to bondela. Batu bali kopesa baninga bambote sosu te, batu bali ko bimba sosu te. Bien même mokili ekomi mawa. Mais c'est le moment nga no to bondela pour un changement.
C'est le moment ngana tobondela pour la délivrance pe pour la solution. C'est le moment ngana toluka nzambe. Wa David a talela ki armée na ete azaki na armée ya makasi. Mais ayaki komona ke ya des situations ezo senga il faut na bondela. Il faut na luka nzambe. Soki na luki nzambe, soki na bondeli nzamba kopesa. Soki na senge pa na nzambe, nzamba akokita kosala. Mais nous avons un programme à Jésus-Christ, notre médecin. Oh, wapi na loba toujours toza awa. Po yesu asala kati na biso. Situation oyo ezotungisa bato. Soko tangi kati na mukanda o lelo komona ina loba lelo avant la bonde la psaume 129, psaume 121 pardon. Na lingi vraiment au bonde la psaume wana komango bonde lango. Nzambe mutabate laka. Nzambe mutakoki ko garder biso. Bible lobi ke alala kate. Aniba kapete. Donc azawa nazo veye pona biso. Mutamokila ko veye pona yo te. Mais nzamba ko veye pona yo. Nzamba ko garder biso contre ba danger. Ako tikate biso to kwea na libulu. Tanga psaume 121. Okomona makambu oyo eza na kati na psaume ke eza kaka ye mutu aza na capacité ya ko garder biso, ya ko batela biso contre ba danger, contre mes pépénios mabe, contre ba attaque nyonso diabolique satanique, contre ba virus oyo zo uta nord sud to ebi mutu na makolote nzambe ne mutaza capable ko batela biso. Bien aimé mutu moko ta ko batela o ba nini bazo tia na longi wana yango te ko batela. Hein? Eza malamu. Kotia, eza malamu kosuka maboko hygiène tout ça, mais na lingi na yebisa yo solution ya situation toza nango e ko uta soki to tomboli misu likole pa ina nzambe. Bien aimé, na lingi na talisa yo ke nzambe oyo koti na poko na zolanda biso. Ozolanda programme Jésus-Christ notre médecin. Nzambe asunga yo akangola yo sikozali. Nzambe a protégé yo na ba situation o nyonso mipepe o nyonso. Nzambe ayeba ko batela yo pe libota na yo. Na eko sakola lokwa mosai na nzambe. De na lobaka tango nzamba tinda kanga na bima na ko bima pona ko yebisa libota na nzambe o nzamba lingi. Nzamba lobi na mokanda na Jean 14 kozala troublé te. Mais to croire que aza capable à kusala. Aza capable à opesa solution même na situation oh ce qui te tomboli misu na biso likole pa ina nzambe akopesa biso solution. Tala mokili zaki boyete, tala ndenge komi yango na oti koloba année o to zuba nouvelle aboy, année prochaine oyebi oyekoya. Mais pourquoi pas biso na auto bondela? Alors zamba zota sa biso biso peto za la troublete. To croire na nzambe pe to longola doute to croire que nzambe akosala to tia confiance pa ina nzambe ye mutu ako garder biso ye mutu apesa biso force ye mutu apesa biso santé malamu ye mutu ako délivrer biso ye mutu ako épargner biso na ba danger na système nyonso oyo diable atindi nzambe ako épargner biso na ba danger. Oza na programme ya Jésus-Christ notre médecin. O na lingi na yebisa yo ke nzamba épargner biso na ba danger nyonso na kombo na Yesu. Lelo nga na otokobondela on abi lelo na eko solola na ye vraiment kotalisa message ankolo o nzamba te kati na nga banda ko tiango na kati na nga na motema na nga banda kala pona ko yebiso ke kozala troublé te. Am na yo ezala kolela lela te. Komi tungisa te. Tondimela nzambe ya kotika biso te. To dinda. Akotika bisote, to kweya, akotika bisote, to sila, akotika bisote, to kufa, akotika bisote. Ba santu baza, ozo yo kangai. Ba santu baza, hallelujah. Toko bondela lelo ngai na yo. Toko bondela pona to neutraliser force nyonso ya coronavirus oyo na kombo na Yesu, to kwesa yango na kombo na Yesu. Toko bondela pona toyebisa nzambe apesa mayele ye mutu apesaka mayele ye apesaka sagesse apesaka intelligence apesa mayele epai na bato bazosala ba recherche
et que ba yek banda ko découvrir formule nini ya kisi bakoki ko bimisa pona ko neutraliser situation oyo. Parce que naloba toujours na kati na groupe na Yesu ezalaki na médecin mpa azalaki wana lik Nzambe apesaka ye mayele. Nzambe akoepargne biso na badanger. Nzambe akobikisa biso. Loboko na Nzambe kosala. Eza na bato mosusu kutu nde nazoteya awa. Nzambe kati na bato. Virus wana ke ya peteke kota te. Yango na pokwa lelo ngano tokobondela. Tokosenga pe mawa na Nzambe. Nazopesa deja ba requête o tokobondela. Et si kozali tobondela ensemble parce que nayebi ke force moko eza wana. Nzambe tanga tinda ka mosali na ye eza na tina. Eza na force moko puissance en Nzambe eza. Tokosenga mawa na Nzambe kati na mokili o Nzambe ayokela mokili mawa. Pe tokoyebisa Nzambe ba force nyonso. Ba epidemie nyonso, ba virus nyonso. Tanga ngo na kombo yo coronavirus to neutraliser na kombo na Yesu. O eza nile sans effet. Tanga ngo na kombo. Pe benga nango to tindi kango bisika bikauka. Ezwaka bato te mekende bisika bikauka. Ekauka. Soki eza na bakati ya banzoto bato ekauka. Nzambe a épargné biso na mabota na biso. Tokobondela lisusu ete Nzambe ba osi bazui maladi wana. Nzambe abikisa bango. Loboko Nzambe ezaka mukuse te. Loboko Nzambe kita na bopito ekita partout bato bazui maladi wana. Nzambe abikisa bango. Bato baza deja na komi grave. Nzambe abikisa bango. Bien aimé. Ndenge na oti koloba. Soki Nzambe abateli te muta ko batela te. Nzambe muta batelaka, Nzambe muta protejaka. Tokoyebisa pe Nzambe abatela pe biso. Yo na ngai. Loboko na Nzambe eba kosala batela biso. Oh non, tozwi yango te Nzambe abatela biso. Bien aimé, parce que nazoko déclarer pe nazolobaka okozwa yango pete tokozwa yango pete na kombo na Yesu. Maladi oyebi na Israël po na komi na nga na suka na ningi tobondela. Pese exemple moko. Ba requête ici na pese o tokobondela na kanisi toyebi toyoki yango. Po na yebi ke bandeko nyonso bazolanda biso bandeko balandi ya Jésus Christ notre médecin baza penda bana na Nzambe pe basali na Nzambe bato o balingi Nzambe pe bayebi Nzambe. Pe soki oyebi na Nzambe te olingo yamba pe Yesu wana okota pe na kati ya système na biso okoyamba Yesu wana okene église eza pembeni na yo. Eke Nzambe akosala obangolo ebele okoyepe kobenga nga na telefone tokoki koyambisa Yesu okota pe na kati ya libota na Nzambe po ozala pe protéger na makila na Yesu. Bien aimé na pesa exemple moko. Israël tango alekaki na kati na mai tokoyoka ngo mikolo koya. Ndenge molimo na Nzambe akotinda ngai ndenge nakoya koloba. Israël tango alekaki na kati na mai ezalaki nzela o Nzambe alekisaki bango pe aponelaki bango. Mai efongwami pepe ya Israël baleki. Ba Égyptien balobi na ba pharaon babi biso pe tokoleka kaka lokola bango baleki biso pe tokoleka. Me tango bameki kaka kotia motu na bango makolo na bango na kati na mai bakomi na kati. Nzela oyo ezalaki ya kofungwama mai ezongi na place nango. Mai ekangami pe ba Égyptien bakufaki. Donc kaka nzela oyo Israël alekaki abikaki akufaki te. Mais même kaka nzela ba Égyptien baleki bakufi. Donc maladie virus coronavirus oyo ezoboma bato mosusu yo okokufa nango te na kombo na Yesu. Oyo ezokozwa bato mosusu yo okozwa ngo te na kombo na Yesu. Parce que Nzambe akoepargne biso na badanger. Yango nalingi natalisa yo. Israël azaki kondimela na Nzambe ke Nzambe alobi na lekaki. Yo pe ndima ke le seul mutu aza capable akobikisa biso
pe akopesa solution, pe akoyana le secours ya monde oyo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, yende atindi nga nayebisa yo. Croire na ye, croire na Nzambe, motema no ekozala troublé te, parce que ye akopesa kimia, ye akopesa yo réponse, ye akopesa solution na situation oyo ezoleka na mokili na ba trouble oyo nyonso, solution eza na maboko na ye. Soko croire na Jésus-Christ, yamba grâce wana, yamba lobiko, yamba délivrance, et que Nzambe a épargné yo na libota na yo na baka oyo na ba virus oyo na kombo na Yesu. Na pesa ki déjà ba requête, ndenge nga na tokobondela. Tokobondele pa na Nzambe na ba requête oyo na pesa ki sikoyo, kanga misu sikozali, de toloba toujours, tango tozo kanga misu, eza kaka pona tolongola toza na distraction te po makanisi na biso eza epai na nkolo eke Nzambe ayoka prière na biso pona yebi ke akoyoka aza oyo ayokaka soki atini mosali na ye eza pona alingi asala alingi apesa deja solution na kati na maboko na ye aza nango alingi kaka biso tobondela ndenge David nde nalobi alobi je lève mes yeux ntango atombolaki miso likolo amonaki mpe résultat ya malamu. Donc atalelaki ba mapinga na ete mayako omona ke fona tombola misu. Ndenge biso pe to tombola misu likolo. Vraiment to mona résultat ya malamu pe mokili kimie ke kota nango calme ke kota trouble ko sila nango nzama opesa solution na situation ya coronavirus oyo et que batu pe bakobika na bango parce que nazo croire na Nzambe wana o alobi to croire na ye. Na tu peux exemple moko na ozonga mingi te mais nga toujours ko répéter pendant la foi vient de ce qu'on attend. Pierre soka adinda kite biso pe to dinda te parce que abelela ki Yesu ayaki. Biso pe ne to belela Yesu akoya. Donc na biso ko bangelo ko moko te komitungisa mate ko ça peut troubler te ko yoka pe pasi makasi te ke oyo ka passer mais ma soki nde nini mais croire toujours na Jésus à sa solution qui me kota. Gako mosai na Nzambe na ye koloba lisusu encore une fois kimi ke zokota nango parce que biso basantu tozo telema tozo bondela même prière na biso alelo Nzambe azongisa ne kimi akati na mboka azongisa sengo na kati ya mitema bato pe ya kolongola trouble wana pe ko banga na ese parce que biso tozo croire que il est yendaza le seul solution na kombo na Yesu to bondeli esika tozwami. Seigneur topesi yo merci oza malamu oza Nzambe topamboli yo to tiki moment oyo na maboko na yo. Merci pour na message, merci parce que le beli biso Nzambe tozali ko télémer la puissance nos ennemis ya maladie yo coronavirus to neutraliser na kombo na Yesu to bengano na ba famille na biso to bengano na monde pe to tindiki yo bisika likauka na kombo na Yesu tozali ko neutraliser ba force non nyonso to kausi yo au nom de Jésus ozana puissance moko te okosala lisusu loko moko te na kombo na Yesu Nzambe wana za solution zo kitsa solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth ba o nyonso si bazwaki maladi wana na bandi ko neutraliser maladi wana na banzoto na bango na kausi maladi wana na banzoto na bango au nom puissant de Jésus-Christ Nzambe épargne ba oya yo épargne ba o nyonso Nzambe nano bazwi yango te to sengi loboko na yo Nzambe loboko na yeba na ko batela biso loboko na yeba ko batela mokili loboko na yeba ko batela bato nyonso kati na mokili o Nzambe toyebi ke yo kosala papa zongisa esengo na mitema oyebisi biso na makomi na yo mitema na biso ezala trouble te tolela te Nzambe totelike epai na yo toyebi ke yo za na solution pe okopesa solution bibelo biba o nyonso batalelaki yo moko te azalaki confondi tokozala confondi te pe tokoyokisa masoni te. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour le changement de na monde. Merci pour la solution au pesibiso. Merci parce que kimi ezongi. Merci parce que sengo zongi na kati na mokili. Merci pour na oya minene osali. To pesi merci parce que oyoki biso ba santu na yo pe pesi solution pe otie kimia na kombo na Yesu. Butuna lelo za butuna kimia eza pe butuna sengo. Nzambe pambola bandeko nyonso balandi biso pe pesa bango solution na ba problème na bango na kombo na Yesu. Amen.
Amen, 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 amen. Nzamba pambola biso, kola pambola biso, na sepeli vraiment. Soki nzamba pesinga susu message, na oya ko mosai na nzambe ne na loba toujours, na oya toujours ko talisa message na nkolo o nzamba pesi. Que Dieu vous bénisse, o nyoso balanda e biso na mkona lelo. Nzambe ayeba na kopambola ba ndeko nyonso bakoti lelo. Nayebi ke boza ebele kola mona bino. Nzamba pambola chéri nanga apôtre Dido Likenja. Que Dieu te bénisse. Vraiment nako tala bakombo mususu. Nzamba pambola bomoko amboka papa na biso momo digital momo. Que Dieu vous bénisse na mama Pauline na musala munene bozo sala. Vraiment kola mona bino. Nzamba lola a yeba na kopambola Mama Clara Marcousson, que Dieu te bénisse. Nzambe ayeba na kopambolo ma fille Caroline Landou. Nzambe ayeba na kopambolo ma fille Gisèle Voata Vakou na France. Que Dieu te bénisse ma fille. Nzambe amona yo lola efuta yo na sepeli komona yo. Nzambe apambola yo ndeko Félix Niti. To partager message parce que ezala lipamboli pona bande comme ça vraiment na nina pambola bino o bato na omona ana pambola bino vraiment na nesenga omona bino. Nzamba pambola ndeko Elena Kambia, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola o partager message. Nzamba yeba na kopambola ndeko Odette Ma Thérèse, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola mama Béa. Nzambe ayeba na kopambola sœur Karine. Vraiment nzamba pambola bandeko nyonso bakoti. Ndeko Gisèle Esther. Nzamba pambola yo. Nzamba pambola ndeko Yvonne Balongisa, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola ndeko Betty Isaka. Nzamba mona yo. Nzamba pambola sœur Manu Lemos kola pambola yo. Nzambe ayeba na kopambola bandeko mingi bakoti awa misusu na omona bino te bolimbisi. Nazomona misusu te telema boza ebele boleki deja na likolo na omona bino te. Mais na sepeli komona bino vraiment kola mona bino toyoki message yoka ngomba na mbala kobanga eloko te pe tinda message epa na bandeko mosusu balanda. Nzambe ya lola akofuta yo na ba bienfait ozosala pe kati na libota na ndako na ona zo ko prophétiser yo pe oza mwasi esengo za pe mobile esengo. Tokokuta na biso susu mbala sima soki nzambe wana lola tango nzambe wana lola akopesa nga susu message mpona kopartage na biso na koya nango mpona to partage mpona kotalisa yo message na nkolo. Eloko nalingi naloba lisusu kobanga te kokanisa mingi te naloba yango mikolo nyonso. Oza na programme ya Jésus-Christ notre médecin. Situation moko te eleki nzambe na monene. La na kimia ekola yeba na kobatela yo na libota na yo. Tokutani mba na sima butu eza malamu mingi mpona biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Que Dieu vous bénisse. Na bosani te papa na biso leo na bosani kombo la bino kutu. Mama mosako emete, que Dieu vous bénisse. Papa Ezaï Saif Nzambe a pambola bino. Mama Micheli basai na Nzambe bolimbisi na ye kobosa na kotanga bino. Vraiment kola mona bino. Amona basai na Nzambe nyonso a Suède, amona basai na Nzambe nyonso papa Daclo, amona bino nyonso o bozo sai na Nzambe ya solo. Nzamba mona bino afuta bino. Que Dieu vous bénisse. Butu malamu na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino.